Na koyoka belle-sœur à lobby tango ya tala ki émission wana akomela ki presque ke libala ngo ya yozo confirmer mobali yango biso famille na yeto yebite biso yebi ki aza marié. Ça selon le dire ya belle-sœur. Mais visiblement le quoi est comme à niveau ya média déjà. Pourquoi papa a contacté ki mona na mbala moroté? Tant que monique et simbali souté. Les mariages, c'est pas seulement yona moisi, hein, c'est aussi la famille. So il cambo yo sali. Au monde, au yebi keza bien. Là, je m'adresse d'abord à mon balai. Hein, pour tolobi la partie nyonso. Tolobi boy. Au bombe la ki famille na yo pona nini. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokwa mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Voilà. Bonjour fidèles amis internautes, vous aimez Nouvelle Tendance Télévision, plaisir est à renouveler, on y va qui vous a belé en train de roser la information à temps réel, na compte il y a émission Planète des acteurs, c'est l'émission où il peut s'abonner aux informations d'artistes et comédiens avec impartialité en tout cas. Donc mes caracos Luka Kokota place n'y a surtout aux informations na source. Alors, je vais vous parler de l'artiste Priska du groupe Simba. En tout cas, il y a 2 mois, autaki osala émission moko, na émission wana atangaki kombo, donc c'était une façon pour elle ya ko présenter copain na ye. Wana à l'époque tout bata copain na ye na misu ya ba fan mobile. Donc asima ki relation amoureuse na ye, alobaki et puis na miniature ya émission au même bataki photo ya ye na mobile na ye en amoureux. Elle avait vraiment parlé de son gars, elle avait parlé de son homme. Son Kobanga avec assurance. Voilà. 2 mois passés. Alors, par rapport au Bagnou, nous, on avait été déjà informés par rapport à mariage. Il y a artiste Priska. Non, Priska Zobala. Ben, c'est une bonne chose. Le quoi présenter mobile c'est kazaki sur ki ba okede na ba voya libala pour ko lakisa mobile na ba réseaux sociaux comme marambo ebeli bande au batali. Alors il y a 4 jours et c'est là qui cérémonie officielle il y a fiançailles il y a artiste Priska. Ah oui
saloneli. Na saloni. Ah, na saloneli. Ah, bon, bien. C'est ça la famille. Ah, Béni, hein, c'est ça la famille. Martin, Bokoto, y'a Martin. Ah, au cas où, je peux surprendre à la tombe. La béni, il est bisigate. Ah, surprise, hein? Surprise, hein? Priska, esala ndeni? Esala ndeni? Basipona na yo. Okana to mona. Na seni. Ah, Priska. Félicitations, hein. Madame Priska, Madame Bokoto. Ah, et ça le bien. Madame Priska. Madame Priska. Ah ouais. Oh ben Moussapino, et Kokio. Songa na mwa mabe po mwa mabe. Ah, omoni ah. Na bengi yo me obombelinga. Ova ete. O mwa mabe. Voilà. Chers internautes, donc Priska vient d'être surpris. Tout le monde est repéré le quoi à l'internet. Ton mobile IP à l'attaque. Maman sipe à l'attaque. Bag pe samaki. Bisous pe. Kamata bisous à maman, kamata bisous à papa. Et pe samaki sans problème. Ce qu'on avait constaté dans la cérémonie wana, il y avait beaucoup de gens. Et ça qui loko salamaki en coulisses au fait. Bato bazaki belé, on sait pas si zaki na occasion quand il y a cérémonie officielle, soit il y a anniversaire, on ne sait pas, mais par rapport au bus de monaki, il y a cérémonie officielle, il y a fiançailles naï. Bon, comme on ne connaît pas l'homme en question, on ne pouvait pas distinguer que oh papa ya mobali, maman ya mobali, ndeko mwasi, tata mwasi ya mobali. On ne pouvait pas distinguer en tout cas. Tout le monde est qu'à bateau. La cérémonie à fiançailles. Bateau à sepeli. Alors, cérémonie on est ça qui na famille en deux mois. Je signale qu'on n'est pas en Inde. Na Kinshasa na Zaïre na biso, na Congo na biso, mobali nde ayaka kobala mwasi. Alors, lelo tozu ba information mosusu. Papa ya mobali ya Priska. Donc et a te que non banda moka bimi te. Mwasi apota fingi te. Oyo tobeta masolo ya sérieux et pesi malili na nzoto place na otala émission oyo. Peut-être faut zaka excellence ndé faut comprendre place nazali. Donc eyelinga na mbet hôpital. Na bina bolingo na zaka na mpo na bino non faut na comme cette information à temps réel. Papa ya mobali ya lobi ke ye atikala komona ndeko Priska te. Kambala moko na Kisasa, mwana ye Kisasa, ngana na kokutana te aikobala. Mutema na ngai pasuki, na ngai, na mama, na bana deki nyonso, na baninga nyonso bajai na mpoto, batindani message, mbo papa aleki, yo fandika kakuna na Kongo, Marta aikobala. Mwasi nini, na yevi na mwasi nkombo te, na ye moni ye na njoto te, na moni ye na mulimo te, akomi nanda kuna ngai te. Mama ya mobali, alobi, ayebi Priska te. Bandeko pe lokola balobi, bayebi Priska te. Mais na ba source toujours déjà que non, salle déjà quand même qui connaît la ville, pour un mariage, ba au salle coutumier, nanani, machin. Mais non, on se pose la question. Ezalaka nini yango mibali ya poto? So mono za poso bala mwasi na Afrique, eza problème te. Mais au moins si li sa relation na yo za na ngona nokuna, soit soko balaki na Kinshasa. Si li sa relation na yo à la place ya yo luka ko salir ba réputation ba tumsu ya robinse ba parents ba tumsu ba zoba entre nous. Je vais kozonge la mo mokene no ben na debi. Question liboso na poser dans la belle famille. Je pense réponse na on présume et zo mi mbala mo ga l'émission totale ya papa.
Lorsque presque présenté Kindego Mobali na émission wana il y a 2 mois, cérémonie à fiançailles non et salamakita. Cérémonie à fiançailles non et salamakita. Pourquoi vous répliquez quitter lorsque il y a ça qui émission à l'mise comme photo moi na bino Mobali. Ba te bien bandenge mo konde bo mona na ba image wana. Pourquoi vous répliquez quitter? Maintenant quand yoka belle-sœur à lobby, tant il y a tala qui émission wana. A komela ki presque ke libala ngo ya yozo confirmer Mobali yango biso famille na to yebite biso yebi ki aza marié. Ça selon le dire ya belle-sœur. Mais visiblement le quoi est comme à niveau ya média déjà. Pourquoi papa a contacté ki mona na mbala moroté? Tanga mona ki presque officialisé ki. Wana ba question to ko poser tolobi à qui la faute dans cette histoire? Pas Mobali. Osa marié, selon mes formations, à papa ou à boto, donc père biologique. Ah, ils étaient le cambo ordi, à cause maman, à cause papa. Non. Les solo, ils à papa bokilo, yemo konde à lobby. Osa marié, jusqu'au preuve du contraire. Boka bonana moi si bandako. Boka bonana moi si ba chambre. Ba famille, on a Kinshasa. Bondo, on a bobé bana. Officiellement, famille na yo, et yebi, moi si oyobala. Oya botela yo bana misato pone kola mwasi wana bobanga na bino te mwasi ya Martin ya liboso mama ya bana misato fanda na yo kimia makisa fanda na yo madarisi fanda na yo kimia mata ko tra mangungu mbula betake mbula esilaka tant que monique esimba lisute les mariages c'est pas seulement yona mwasi hein, c'est aussi la famille so il kambo yo sali au monde yebi keza bien là je m'adresse d'abord na Mobali hein. Pour tourner la partie nyonso. Ce que yebike libala oyo sali. Et ana oma bete. Et à choix na yo, tu peux te remarier, te remarier, il y a pas de problème. Pourquoi ou garder en la famille na yo? To ko ba être ba cousin, ba tonton, ba oncle, ba être ma propre famille na yo. Hein? Ata bo ba tembo de Jéhovah ba iskomi na yo. Non, au moins il faut pas informer. Ataba oyate na place à fête, c'est cérémonie. Faut au moins bas à l'informer. Parce que yom to yebi que oui, na poto na moi si boka na poto, je sais pas peut-être ma théorie ou bien on a besoin presque wana. To divorce na va na nisika monter, nani machin. To lo biboy. O bombela ki famille na yo pona nini. Wana ya liboso. Yami bale. Et le quoi impressionné dans la famille. Je, en tout cas, saluer famille. Il y a des gens qui vont condamner. Que non, papa bokilo, ndengeni la sali, maman bokilo, attends. Lorsque Tobi Maralibanda, Tobi Mesaka image ya ba parents nabiso. Alors ce n'est pas n'importe quel parent oyo a préserver dignité na ye, oyo a soka bana éducation malamu olinga a comme na 3e âge boya ko salir réputation di botane parce que a botaka mona mokati ndanga na poto. Non. Moi en tout cas ngana mona nga mabe ya ba famille on attendé ba lobby personnellement. Papa lobby bien tangu basa bango ba moni cérémonie à fiançailles. Nde abenga ki journaliste mo en tout cas journaliste na to luka epi. Basala qui émission, mais journaliste wana amélie émission. Donc ce qui veut dire tant moi la bango yé Kinshasa a le contacter pe famille té, ba ebite que moi la bango yé Kinshasa directement chikicha fiançailles. Na iko tutuka mbala moko na Kinshasa, moi na ye Kinshasa, ngana na kokuta na te aiko bala. Mutema na ngaye pasuki. Bandi ubatali, ba congolais, mibali ya poto, ba papa. Kusu ya okene kolinga mwasi mususu bozalaka nango rapide boboya na ko mwena basi na bino à la place ya oyaka ko gobaka ba maçon ko faire gobaka batu ba mensonge s'il vous plaît to préféré kutwe ezalaka nango temps mususu wana poto wana basi 70 basi 80 maketo so encourager ngote mais to préféré wana ba makango 500 600 na Kinshasa promesate
oyo sali ba délire, il y a pas de problème. Mais du fait il y a ko vendre sa famille ya bato. Ba parents ya bato. Au moment où oyebi que nde na zaboy, bato ngana memi na cérémonie, ba boti na ngate. Ndenge na zaboy. Bato oyo nazala bango awa baza famille na ngate. Ndenge na zaboy na tiki mwasi kuna oyo tukabona ta msuna munoko kaka me na ba papier tukabona te. Soit famille nga eyebi te ke tukabona. Pour respecter un peu la famille basiko. Hein? Ezaka nini mbongo? Ezaka nini yango? Et celle, je l'ai toujours dit, hein, c'est le richesse, c'est pas ma pauvre, c'est la dignité. Papa, en tout cas, moi, j'applaudis. Fallait ça à ma bonne. C'est pas normal, ça. Vous ne savez pas comment est-ce que vous blessez vos femmes. Les femmes que vous laissez en Europe là-bas. Ou yeba kite, soit tu bika kibwana matata ya bolingo, paf, mbala kiba na Kinshasa. So basali kino mwasi bongo lobane. So basali kino mwasi bongo lobane. Après, sort et gozonga, et pas ba comédienne, balinga mibali ya batu, machin to yebite discours nini oyo yo pesaki ndeko comédienne. Pas comme on a niveau ya ko bimisa relation au libanda. Soit tu as même la famille naé. Comment est-ce que vous ça la monta comme ridicule tina point au point bo louer na salle qui après fiançailles bo ndongwana ceux qui n'a jamais sur na février toyokia. Ah ben c'est je sais pas. Apprenez à respecter le parent d'autrui s'il vous plaît. Parce que ah pas beaucoup lo aleki a petit message fort. Na ma beaucoup lo bisika yo okende libala. Est-ce que respect à malonga la famille wana ekozali susu? Papa journaliste, merci mingi. Omonenge njamba ringaka. Na tsalaki musela mususu na ndeko nabino. Ndeko nabino kwa ya moni marta otimpoto apesi yembongo anile. Njamba la katana juibino. Marte lobi na ntongo kujwa message nange kutambula muklimu bimba. Ukaicho ngana tsalaki esuki. Olobaki nangachi papa na kujokisa yo. Yango jokisa kinga mpena jimu tumtuchura muchingai. Ya suka mpoto mobimba botala ngai bana na ngai boyana mpote ebele na kote na ngai tata na yana bana kuna te bana kaka misato Marte na baleki na yemi bale bana ya mama reki bana mankrutu boyali ebele noko na bino mutata kino na poto mwasi wana toka komi na poto bapesa yembo tete boyana ndako ya Marte te bolia biloko ya mwasi wana te botika mwasi lalo jore oya komi kamara ya Marte na likola mwasi ya kobla na Congo nkomba tata rek ya tuna te kaka ngai na bokolo kibino te talewo yebinga na bokolo kibino ngai na saisa kibino Marte soka komisi mwasi na yena mpoto na pesi pinisio mamoyo kaka okobota te okobala Marte te okoterengana ndenge yo yali ba journaliste na suki chika wana bongo luka kokisa babasi soni tina niveau ya bongo pourquoi ape na ba maso ba ko se moquer na ye ape na ba ex ou ba ko se moquer na ye. Dès lors a eu décision à officialiser non ou éviter combien de mibali ou atie mon pandi pour yon nous à la papa ou a espérer vous en ensemble. Mais tu préfères non pas seulement pour tromper relation na yo na ye, mais préférer les sous famille na yo au kosi bango. Avec courage, au yesu na moi siango, après déjà cérémonie, avant cérémonie, famille représentant qui l'autre pas non. Après cérémonie, les familles sont importance. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel.
Yanga, l'héritier du trône, je peux que me réjouir. Il a donné sa vie pour mon salut. Nakoma pe moto na miso bateau. Yesu masi yande ya yadanga. Bola muna yele kitel mebele. Soki natangi tokola lawa. Nameka, nameka, nameka. Lelo natika kwiti pona ye. Kindumbe sila pona ye. Lelo nazwa musala pona ye. Dala na somba cheche pona ye. Soki kasere sila pona ye. Sida kutu ebika pona ye. Lelo nakoma pasta pona ye. Nyonso nazuwa boye pona ye. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui omoni ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona ko éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi kotosa mibeko.